chose de 30 minutes de moi, de là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir, tu es en train de m'inviter. Pratiquement. C'est seulement tard, la nuit ou quand les choses sont impossibles, que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin, je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour chérie, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Si tu veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais c'est pas la peine qu'on se voit. Tu me le dis, je veux comprendre. Parce que tes histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur. Entre nous, demain c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir, ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon, j'efface tes numéros et voilà, on oublie tout. Chacun fait sa vie. Parce que là, finalement, je ne suis pas un petit garçon. J'ai 35 ans cette année. Je suis un grand responsable de beaucoup de choses. Si tu estimes que ça va, tu m'écris normalement, on se voit tout de suite. Si tu estimes que ça ne va pas, il n'y a pas de problème. J'éteins mes téléphones, j'efface tes numéros, je prépare ma prédication parce que je dois prêcher ce soir. Parce que c'est toujours comme ça. Tu as toujours des choses que tu me dis qui me démoralisent. Je dois... Obomoni bien, pasteur Joël Francis, Oazali prophète, Tokomomona, et Tokomina soukatan de la fin, on zamba biso yangoyo. Fini na ba faux prophète, fini na ba prophétie à l'okuta. Lelo tomoni bana mingi baza ba victime ya ba prophétie ya lokuta, mingi baza ba shege ba ko déambuler na nzela, mingi mabale kabwana, famille kabwana likola ba prophétie ya lokuta. Bino pe ba pasteur bozo yeba ndenge ya kosala ngote, ba prophète bozo yeba ndenge ya kosala ngote. To ebite na tango akala ya ba pasteur Mouze adi na bala ba papa kelani soki ka ba prophétie yango e bande ko kabola mabota soki ka ba prophétie yango e bande ko pesa mabongo ndeko komo ndeko juju biso total ki prédication ya pasteur Joël Francis bomonaki prédication na ye ndeko juju balobi azali féticheur. Pasteur Joël Francis azo prophétiser abi nzamba la kisingai na loketo na yo ozali na singa moko ozali na ndika ekanga loketo po bana nzambe balenga babakete dadi apesi prophétie à lokuta prophétie à solo to mona ki la fois passé belelaki oh sœur kingani boy chambre numéro combien na hôtel MP bakebe bakuti c'est que zaki no ba makio na bango le ba papa na nga Denis ba makio na ba pasteur ba saka lelo penda to monyango aleni lelo ya kuku ebimi na poisa après ko prophétiser liboso ya bana na nzambe nyoso ke frère Juju azaki féticheur azana ndika na singa na loketo bana nzambe pe bandimi bayambi prophétie nzoka nde zaki prophétie ya lokuta ndeko oyo azali ko témoigner bokomona ba vidéo nde tozokela samino na foto bokomona vidéo na katikati ndeko Juju azo témoigner alobi ke azana ye innocent. Ba proche collaborateur ya pasteur Joël Francis ba eki ko lukaye ba pesiye na somme ya 15 000 francs 15 dollars te 15 000 dollars te 150 dollars te mais 15 000 francs même pas 10 dollars so total 15 000 francs et ça valeur ya ba 7 dollars ba 6 dollars point 5 même pas 10 dollars au ba pesi ndeko yo pote aleka liboso bana nzambe abimaki ya solo aza prophète aza plutôt ya solo aza féticheur batile bandika vraiment tozo kende wapi ba pasteur bokisa nzambe soni ta de la fango yango to komi na suka penza ya ba faux prophète ba komo bima babaki na tanga suka toyeba bango na bizaleli toyeba bango na makambo lelo to komi koyeba bango bola na prédication o ndenge lolenge ni makambo salemaki bana nzambe batonzi pe belé dadi azo sakola dadi azo prophétiser kuna pe bazo ganga amen so des gens prophétie à lokuta lelo ndeko azo tatola alobi azana ye innocent azane féticheur te ba pesa ke 15 000 francs tozo kende wapi
en train de voir quelque chose et Dieu va te délivrer. Je vois dans ta poche. Je vois dans ta poche. Je suis en train de voir un noix. Le noix de... Hein? Le noix de palme. Ndika, et ça? Noix de palme. Non, singa. Ozana ndika na singa ya mwindu. Tu as un fil noir et un noix de palme. Yakanango. Viens avec. Cette fois-ci, ils ont eu Dieu vala. Au bien qu'on a prié dimanche. On a prié dimanche pas la yoana. Mais nous nous tous na yoana. On a été au Ghana ni molati. On a été au Ghana bongoté. On a été au Ghana ni kono almolo ba réseaux sociaux. Mo moyoka. Tout comme ça que non famille na ba mo inanga pola mangamuyo komi pola mangamuyo dobi. Omisi ba nyoka ngazandoki nazabu na abu na abu na abu. Tout comme ça. Ngana yo to Ghana ni molati. Solo qui on trouve société makambo ou en défaut na kobenga papa molele malema na kobenga ndeko lese na kobenga denilesi akoya po ademati bino neni faka neni mosaka hein abenga ebi mongo pe na zongo te na lebe mongo na te na tiko lie mongo na tamukete omisela na basaki na banini na babiloko belebele wana tete na mukumate Papa Joël Francis, Lucas Sosion Mamour, était le passé. Son société était le passé. Invité, comme la moni basaki, la moni blogo belli, la moni marmé belli, mana ina ngote. Papa Joël Francis, n'obenga de collégiens, n'obenga les gens, n'obenga Molière. N'obenga Deniles, Aouya, place Wana. Et puis moi on paye 15 000 francs. La tire au lieu on a 15 000 francs. Moi on peut ça rabattre dans yo, on peut ça rabattre pour salir tout ça. On a sécurité, là on comme moi. La fait ça, la samana yo, et ça mala. Francis Asambo so biso mekosa likambo tokosambwa tokende wapi ndeko na biso prophète na biso dadi Joël Francis babi pasteur Joël Francis a divorcé déjà 2 fois. Toi na audio moto balancer bino tout à l'heure awa pasteur Joël Francis azo solola na muninga ne mobali lokola mwasi na mobali. Lelo phénomène pédophilie et makasi na kati na l'église. Au moins, le pasteur, moi, garçon na ye moko, garçon de course na ye, azarana ye pembeni, azalokola te, oh, li soit dadi. Oyo, secrétaire à dadi. Mais, ya coucou et comment on sel manakati na bango mibale. Phénomène pédé ma kasi na kati na église, ba pasteur ba ye nango. Basali na nzambe, bozo te asuli loba na nzambe te. Beaucoup de côté ça va dans la kati ya mabe. Ta de la fin on zamba lobaki na biso kasi to kende wapi. To ze l'enlèvement non. Ba lobaki to yeba bango na bisala na bango. Misala na bango comme funda bango ndeti Joël Francis misala na ye fundi. Boroyo ko audio ndenga zo lelela muninga ne mobali. Na ye la poto il fallait to mona na yo kaka pam pasteur dadi prophète. Bande kwa Congo lisanga ezali pasi mususu ko préféré aboma bana nenzala maki opesa dadi mbongo yo mona ba musuba kina na bango kusala mamo ba geste ya bonne foi na orphelin na ba hospice des vieillards eza po nini ba comprendre na bango ba pasteur ba lokwa batu lokwa biso to boyite les pasteurs ba bato nzamba itizara bango mais ba busu ba ko bosango na banganga kisi ndeti makam pasteur Joël Francis asali na ndeko Juju you can say ça dit l'Éternel non eza makiona bandeko ba makiona yango yoti mondo bimi na poisa nzambe ndako frapper yo osali makambo mingi nzambe ndako mi frapper yo ezali pasi vraiment pour na basali na nzambe to kende wapi
tozokende wapi ndeko tutu pa atatoli na ye verita boyi na ye okosala yango plusieurs fois mais okomona moto atire na culpabilité moko abina okokobomba te esengeli naloba nzambe nde alingaki amemona esika olingo bima oloba okosala live soki lelo na 20h so olobi na 20h live nini okosala oso obimi deya na poisa boyoka na audio oyo de ya soni audio ya soni audio ya soni. Quelque chose de 30 minutes de moi, de là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir, tu es en train de m'inviter. Pratiquement. C'est seulement tard, la nuit ou quand les choses sont impossibles, que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin, je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour chérie, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Si tu veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais c'est pas la peine qu'on se voie. Tu me le dis, je veux comprendre. Parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur. Parce que c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est fini entre nous. Demain, c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. J'efface tes numéros et voilà. On oublie tout. Chacun fait sa vie. Parce que là, finalement, je suis pas un petit garçon. J'ai 35 ans cette année. Je suis un grand responsable de beaucoup de choses. Si tu estimes que ça va, tu m'écris normalement, on se voit tout de suite. Si tu estimes que ça ne va pas, il n'y a pas de problème. J'éteins mes téléphones, j'efface ton numéro, je prépare ma prédication parce que je dois prêcher ce soir. Parce que c'est toujours comme ça. Tu as toujours des choses que tu me dis qui me démoralisent. Je dois... Quelque chose de 30 minutes de moi, de là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir, tu es en train de m'inviter. Pratiquement. C'est seulement tard, la nuit ou quand les choses sont impossibles, que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin, je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour chérie, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Si tu veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais c'est pas la peine qu'on se voie. Tu me le dis, je veux comprendre. Parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur. Parce que c'est fini entre nous. Demain, c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. J'efface tes numéros et
Voilà, on oublie tout. Chacun fait sa vie. Parce que là, finalement, je ne suis pas un petit garçon. J'ai 35 ans cette année. Je suis un grand responsable de beaucoup de choses. Si tu estimes que ça va, tu m'écris normalement, on se voit tout de suite. Si tu estimes que ça ne va pas, il n'y a pas de problème. Je t'aime le téléphone, j'efface le numéro, je prépare ma prédication parce que je dois prêcher ce soir. Parce que c'est toujours comme ça. Tu as toujours des choses que tu me dis qui me démoralisent. La vérité triomphe toujours. Pasteur, vraiment, bozokisa nzambe soni, bokisa nzambe soni. Tokende tozonga msoka na mupe. Hein? Yango kosamba pe na beglize eyeba nizaka pasi tika na kina so pe na église na samba so ni po pasteur vous nous décevez. C'est quoi ça? Hein, pasteur? Au pasteur Joël Francis olongono baneno makambu ya MP chambre numéro soki combien lelo kina makambu ozana singa ndika na loketo nzoka ndeza ngo lokuta bo pesa ta mwana maya ta $100 ta bomba vérité bo pesa 15 000 francs 15 000 francs pe azu yango te abombi vérité ko te charge l'équipe minga bité tika na loba jamais na ko umela na mabe eza pasi eza pasi ba pasteur tokende wapi bote ya biso nini bote ya biso botika ekobo bana nzambe botika koshina botika koyiba botika ekobo bino mo bozala kati ya makamba mabe o bozote ya bana nzambe butumboe conseil ni bopesa na ba fidèle na bino conseil nini nyonso scandale na kati na église nyonso scandale na kati ya église so tomoni scandale sexuel te tokomona scandale na ndenge mosusu lobi ezalaki Eliane Bafeno Moïse Mbiye elongo Eliane Bafeno Moïse Mbiye esili Moïse Mbiye abimi molongi a triomphé tomoni lelo affaire Zawadi na Maïkalambai. Toujours ce sont les mêmes pasteurs et les pasteurs qui sont célèbres. Tozo kende wapi bozoteya biso bandeko botika ki lesbianisme botika ki pédophilie bino mo bozana kati na makambo mabe wana bino mo bozana kati na makambo wana vraiment eza pasi bana nzambe tobungisa kondima te bolongwa nde confiance na so bino mo ba te ngaso dadia te ite na yoka bien te le musu muto na pa yeba te so te yo pe tu seras fermé okangolama kozelaka te soki dadia te nde na okangolama soki dadia lobby prophétie boy ezaleli yanga omona le musu pe ba osala ba olandela ba vie privée na po ba peso prophétie ngape mona na lingala ngape prophétie te parce que nzamba loba atango nyonso te nzamba aloba atango nyonso te nzamba ko lobe no tana mutali boma na nzela alobeli yo ezate ka faux prophète apesa makiona pour loba ete nzamba lobeli ngeza vrai na seme non ba pasteur na oteme ba pasteur te moi je suis chrétienne na koli na kati na ndako nzambe na koli ne kodim mais oto komona lelo na ba pasteur na biso esa biso soni. Pasteur Joël Francis tozela live na yo soko oloba nini soko s'excuser soki okowangana ekoyebaka yo bon nzambe akofrape bino nzambe akofrape bino parce que bozo kosa bana nzambe mingi boko tambwa na impudicité boko tambwa na kobo na débauche na makambo nyonso bino bosenga bana nzambe batika bino ni bozana kati nango. Vraiment eza pasi dossier to ba to ebisa to lobe bino lelo ya pasteur Joël Francis prophète Joël Francis l'homme de Makiona yango to lobe bino lelo fama bana nzambe de partout histoire to baki message to neto partager bino pona ko lobela ko lendisaka bana nzambe na faire prophète Joël Francis yango yo boyoki frère Juju a témoigné boyoki ba audio vraiment to kende wapi toujours les scandales nanda kwa nzambe soki eza scandale sexuel te boromona makambo mususu tozo kende wapi nzambe tant de la fango yango nzamba kobomisa ba faux prophète na poisa fini de les faux prophètes fini ba prophétie lokuta vraiment wana ezaki oto bombela bino mokola lelo bande kwa Kongo lisanga pasteur Maïkalambai asengi bolimbisi na ba fidèle nyonso balandake le pardon de pasteur Maïkalambai
Pasteur Mike Kalambai après sex tape na ye o ebimaki après ba image makambo nyonso o elekaki Pasteur Mike Kalambai amoni kaka aza na ye la chair est faible mais l'esprit est disposé alobi esika ya azaleli na mbetu na hôpital ye kosenga bana nzambe nyonso oye a offensaki aosenga bango pardon le pardon de Pasteur Mike Kalambai bino nyonso boyebi histoire ndenge bandaki makambo majabu lelo ase retiré na majabu parce que à se sentir lésé à se sentir coupable même si santé ezo déranger Pasteur Mike Kalambai a se retiré na majabu gospel bomonaki ba photo bomoni ba vidéo ya Zawadi la Jezabel Zawadi l'envoyé o ayaki mpona kodétruire ministère ya bana nzambe bino ba oyo nyonso boko oyaka mpona koséduire bapaster nzambe akofuta bino atako Eliane na Moïse mbie bazalaki na bango bamakangu bazalaki na bango mwasi na mobali mais yo oyaki nde koséduire paster ti bokomo kweko boko mwasi na mobali nzambe akofuta bino bazaka na bato yot balobi ko eza na association ya bapaster ya église des réveils oyo bango balingi te bapeti baavanse bango nde bakotindaka bato mpo te babelisaka bapeti lelo décision kozwama na église des réveils mpo te bapesa Mike Kalambai un peu moins repos parce que na acte sexuel oyo auti kosala bakoki kosanctionner Mike Kalambai na église des réveils pour na acte sexuel plutôt auti kosala vraiment bomoni boyoki pardon ya Mike Kalambai na bana nzambe nyonso oye azokisaki mitema Pasteur Mike Kalambai asengi pardon mais bapaster changer nzamba ye po frapper bino soki bokochanger te baacte na bino makambo na bino bosaka na kuku ekobima na poasa nde bokomobima na poasa vraiment bana nzambe nyonso botyaka mitema epa badadi babeta mitema te bobeta mokongo so obeti tolo oza dessus merci na bana nzambe nyonso bondaki biso de partout à travers Congo Lisanga télévision tokomi na biso na suka tokosenga bino toujours s'abonner massivement aimer partager ma vidéo na biso oza malamu mingi ciao tozela vraiment vidéo to pe direct ya Pasteur Joël Francis l'homme de Makiona ta ekoki nzambe alakisa biso ba faux prophète na ba vrai prophète bango na bakomo bima dia na poasa nzambe na lola pambola bino bye